famille et de moto à Julipa. Ce que ça n'a bon te famille Roberto Cara. Quelque chose ça yana le Cholama. Tu on a pas clair. Oyana bazarité ozana moi c'est au tazé moi mais na famille. Moi c'est au kimono ki. Pas comment on ndeba bimso so na famille au sambo. Basi mabale koi. Basi bakimi mibali na bolingote. Alingi na yo mekolia mabe. Comment on commence à battre un otage? Même il t'a babalé ça gagne 0 heure. Mon frère. Et là somme. Et là somme moté. Ce bando comprendre makamna lobaka. Bo kende église na ko prier alléluia te. Nzambe batambola kana na kitunga te. Nzambe batambola kana na motema. Congo bo comme ça nyoso bo mona na baninga bolata. Même gardien ya pona minduki. Tika boy. N'habite ça comprendre. Ezoya. Pourquoi na coup franc garder à tchaka ba défenseur ba calé pour munduki comme appel pété. Yo se pense ba défenseur Roberto Changi. Ba yamba charge ya vite quoi coller. Yo mona mutambongo ba kwese lika. Même miracle batu ba kwa kaka babola. Au moins mutambongo passage je sais yo le kande boy zande ya babola. Recevez biso babola. Na olo bana yo. Kiende l'église passer la table qui veste. Wa zaka na mbongo eleka ke pete. Yo kutaka maka. O ni kambuni nini? Metala biso. Na okay wapi? Makambo ezawa. La muka tango mona minga ya Congo. Ozoteya, ozam passer oza kwa soda. Ayebi loi pour les civils. Keba na passer critique bandimi, faux motei. Passer nga, o bebi so bebi sate tant que mukileza yaka. Ba piaka faute ne bembe, ozo tala za berere. Nana kitalo la sambela sa pengwa, biso tu to na kopengwa. Atebi na mabe. Kama malamu yaka kana mabe. Tala ba kamema masanga. Ba kamema masanga lokaba biko to ko langwe zaka sika. Tala ba kamera na fufu na libongo ezaka ko beba. Comment lo que je na fufu botiki ya ko beba milinga. O je na masanga bo sombela ngo ba kamesi ya sika. Nzela li fait le ton de c'est nzela ko bonge tonda kaka. Soko tali ka ba kamera masanga ndenge memaka kuti meza ya sika. Soko tali ba kamera na badi meza ko beba na libongo c'est que nzela ko bongeza kaka ndima fulo bima na 100 francs. Ki ole kan nzela propose kana humiliation. So kinga. Ezokota vraiment pasteur John. Wa yoki ayo? Ayoki. Comment na pona nzela ko cholama. Ça li chose résultat zate. Église ko sibino ba memi bino kwa ba bébé. Nzambe singa 2023 za ya yo, je mbanga lokwa kebwe za rema. Wana makamba promesse, actualité za. Tango tipoko munini nini. Soko lukakate. Pour mona kisasa mingai. Boko senga faire du monde ça au prier. Est-ce qu'on comprend très bien? Ezokota. Ba pasteur ya lelo bazota l'intérêt ba poche na bango ko leka bato bazo sambela. Comment pasteur azo pesa confiance na batambongo ko leka bandima banda na bango. Zanga mbongo na église matanga no bako yate. Ato za doyen tigala kuna sala jeune yo moko. Pesa ka mbongo ata ba moni ndaku te mko sana problème bako tondo na ndaku disi ba jeune bisika nyo mutambongo yo. Mon frère ma sœur wa ko pesa nga matoi. Liba les a faut bolinga na vrai. Mon frère, n'a pas ce conseil mo sérieux. Tala mabala nyu sekinda poto. Sur 10, 9 ekufa. Mais mobala bumanzoto apesa moi simbo mbongo. Asaele makamba ba voyage akoma na poto. Kokoma komi na poto makamba bebe ebeba. Yango moni nzambe soka zana makambu te nyoso pamba. Problème na biso ezabo. Na RDC tozana crédibilité tena fidélité à libala te mais tozana posa to kende ko bala mobala zana association moi si na ndako matiki mobulu te mama na bano polele mon frère yo kanga moi si azo pesa nzoto na mobali mazana ba makangu musu pembeni wakenda ko zombongo na ko bata maso mobala sira akwe soko so comprendre ndanga bien bokozana ye soko zana mbongo akubya ko bapela mobala na po mikolo ezo futa mais andimi ola tsa alliance famille bali ya mbongo na mazano na motema siri te. Bonjour et bonsoir à tout le monde partout dans le monde au Bozolanda Biso. L'élo vraiment de recevoir le pasteur John
oyo tozalaki na ye tozuye lisusu. Et salutations aussi à mon pasteur JC Mananga, hein? Maman Laurette Mananga, donc un bon couple, pasteur à solo nde wana. Et pasteur John, les lots toujours toningito parler sur Bamabala na Kinshasa ndenge komi lelo oyo, beaucoup plus ba jeunes filles baningi ko changer comportement mais na ba église ba komi ko kende ko lela mabala ba kodi na souci ya mabala. Pasteur John na ebité conseil nini to nino ko loba na ba jeune fille ya mboka na biso wana eloko lobi ndeko nanga foko yebaki mukili mutu tu azaka na ba plainte na ye na makambo susa sala kata bazopekisa continuera kosala libala eza nango ndenge bokomisa ngo na Congo te libala ko mposo ngo na Congo faut prier trop libala elo kamba prière te libala eza droit ya mutu ko bala to te eza ndenge makambo eza. Comment makamba libala en Afrique comme ça ngo ba jeune makambo ebele mais na poto saka normal. Combien de mabala bozo sepera bo kende na poto bazo boma ngo fa 100. Pe na moni kutu na Afrique bakumu ko landira makamba ngo mikolo. Ndeko nanga. Basi bazo lela mabala mais c'est que bazo sala mo boule zande modèle ko vivre na conjoncture. Yo kanga très bien. Fia zolo ka libala mazo ka banzo na mibali misusu ezali. Na mona mususu azana mibali soki 3. Mazo ke église azo prier le binzamba pese mobali oyo mususu robala ime na ba misatu wana te mais en attendant so bima na misatu mais alingi te na bango misatu apesa bango nzoto babala ye ba pesa mobali moko yuma o azaki zengi bongo na tout ça se comprendre. Donc moi na vie ya conseil gratuit boye baka libala eza changement ya makambo zaki nango okikota pa mutu moko yone boso sala sikoyo vie mobalo olandi caractère nyaye na yo ekokuta na te ko bala na partir ya bolingo libala mo to kokuta mobali parfait moi si parfait nyonso ka ba mekolaka nete so comprendre et comment ndenge ni ndeko bolingo soko lingi okomona ba faute te problème na biso ezabo na RDC tozana crédibilité te na fidélité ya libala te mais tozana posa to kende ko bala mobala zana association moi si na ndako matiki mobulu te. Maman na bano polele mon frère yokanga. Moi si azopesa nzoto na mobali mazana ba makango musu pembeni wakenda kuzombongo na kobata masoko mobali asira kwe akwei. Soko so comprendre. Ilandanga bien. Bokozana ye soko zana mbongo akubuya ko bapela mobali na po mikolo ezofuta. Mais andimi ola tsa alliance famille bali ya mbongo na ye mazana na motema siri te. Soko so comprendre. Dozo vivre na mukolo komona mame ye pas tourner à kiminzela ake. Ngana tala vidéo moko ba pesanga pe ba tindelanga likilanga moi si na salle de fête habité na salle de fête tine ba caméra ba ba caméra moi si na salle de fête alati roba marié ake ko pisa ko si mobali njoko mobali na ye wana kala zo ke ndiko bimane na douche na roba ya mariage ba tu ba filmanga ba ta salle de fête yoka likam so ba pesa lokwa conseil ba tuna pasta to poata ou be to tika wana to poata soki bo poati bopanzi libala ba ya batu mbongo mobile ke pe landanga bien yokanga bien soki bo poati bo sungi mobali me bo bebisele makambo po perte kebe ebele soki pe bo poati te bo bombi dossier oyo mobile azana mwasi ya bomba zo kantelo kola ye menzo zo tourna ka ebele so so comprendre vérité moko volo ba chekaka yabite so comprendre izokota biloko bo pe simba ba ko benga mobile te fo bo benga nde mwasi boko benga na pembeni bolakisi na vidéo boyebise makambo to moni tozo peso mise à garde so to moni ka mobala na nungu to ko porte makambo ebebi boyebisa ni na famille mobali mingi bobenga nde famille mwasi so comprendre bon so bengi famille mobali ouais mobali ko kokate nga mlaki dépense ndeko na ifo po apoata to balakisi vidéo libale ku ekufi là nanga bien boko benga nde famille mwasi to bokena famille mwasi bolakisi mama na ina papa na bande kwa mwasi sabande ko mobali bayeba yoko sagesse mama bota mwana bino babalaki na mutu tel tozali na salle de fête mais tala mobali oyo boy yesu ko boko cha shoki ndako loba tala mutu mobali ngo yeyo siko boko landela mobali ngo po bo avertir parce que tala makambo sala kiso mobali na yoki o comprendre frère tozana pays moko na ko sa wote toza ba parfait té mais makambo si soko komi na temps pesa ngo confiance mais mon vie libela makambo mingi tozo kotaka nango ba cimetière eza makambo ko iba mutu mbongo te eza makambo ke na nganga to lekisa mutu makambo to tambola nango na mabeto sala ba ninga na boboto ba pesa biso ba kabila biso confiance mais to trahir bango
ndeko na bana polele et ana mwasi musa ko traire yo lingi na vérité la saki bambonga bibamba ora boya yo alingi yo zo quand teknologie mobile mwasi asir na vérité zo bo manzo to po luka bo matanzo ka mwasi ngo so ko sa gidi ba kendera pembe na a tricher lokanga bien mbongo ko simisa $20 ora luka ko teka zo tunaka na pembe na kenda ko sana ngo babuso ba zo même mbongo ndro za député tango yo banda ko lela pona ko luka mbongo zo silaka mwasi o lebisa tala mama ndeko na ka pona kisete nazo betela bino masolo vrai ozoleka na Congo makambo mingi kangi biso satangani te sata sala masumu makambo situ ya libala eza ba piège moko na libala soko kote za nzela danger omona mobile na mwasi te bakangama omona siko bakangamela nini nana piège moninga soki fe bazaki na bolingo moko amoni kila tafa libala ake koseleke mwasi na nga mutu akobimane fe za danger parce que comment mwasi oyebi kozana makango ozana mobali oke kopesa ndoto na mobali mosusu ntango bokokangama pourkui bopesaka mobali wana faute mutu akozala na faute mwasi po mwasi nde babimiselaka ye mbongo soki ozo comprendre ezokota mwasi nini atambola na nzela bayebaki aza na mobali apart alliance oyo kutu bazalaka na alliance mo babenga bongo bameka litoi soki esimbo obimisi una na ye bongo baso baza na mibali sa babala na baza na baliance te okobenge te ndenge nini fidélité makasi efanda na mwasi soki ozo comprendre nga ezoya vraiment ezokota okomprendre nga très bien yango makambo nazoloba awa mon frère ma sœur wakopesanga matoi libala eza fo bolingana na vrai mon frère n'a pas ce conseil moko sérieux tala mabala nyuso ekenda poto sur 10 9 ekufa mais mobala boma nzoto apesa mwasi mbongo asalele makambo ba voyage akoma na poto kokoma komi na poto makambo ebeba yango moni nzambe soka aza na makambo te nyonso pamba mais pasteur John lelo toomona même na bakati ya baeglise ozomona ser azorulele musuna mibali misatu 3 frères na kati église 3 frères na kati église nayebi te makambo yango tozoninga tokende wapi tokoma wapi est ce que bapasteur bazo perdre moyen ya komaîtriser ou ya kokamba ou ya koyeba ndenge nini ya kofaire avancer bandimi na kati église mais omona bitumba ezobima ntina même na kati na libanda ya église même mon frère église etikalaka kombo kotosa nzambe pona bilongi bato ebele bamemi bible bazoteya baza su na nzambe te boboto esili na bato soko oyoki nga ezoya tokomi na lere oyo mon frère bateya me vérité yo moko tosa nzambe selo yo mon frère nao bano nzambe na nga témoin namoni vérité ya makambo nga namoni na mokili mikolo oyo frère nakenda baeglise nasambeli bisika ebele namoni bato oyo bazosala buzoba ya bamakambo bazo ona koloba ke nakoloba nti ndenge nini po nzambe nde koloba bato landanga bien visa nzambe mawatro nzambe nde kolobi biso landanga bien omoni na mokili ko kufa ko vivre nzambe nde témoin nayebisaka bato mokili boye na vie soko lingi oresir osambela to te linga nzambe soko oza na nzambe landanga bien balingaka nzambe lokola publicité te balingaka nzambe na prière ya koganga te nzambe balingaka ye sa volonté donc obonga te okola na litoko eza la piaka linga nzambe mon frère nzambe adefendaka biso na boboto tosalaka ye te bato tu bakende église tala bien mingi basambelaka nde mingi bato mabe bamema bible baza na baverse me baza na nzambe te vraie église eza yo moko landanga bien kotalaka masumu osalaka te mpo mutu malamu na mokili aza te talaka nde nini naza nango susi mpo vi na ngesi esimba kokoma mpaka batiela yango bambongo na banki te okotya mbongo na banki onuni te okozanga mbongo nzambe akomisio mpaka tala bato bamoni lipa na vi bato balala banzala bazwa vi te bakolaka na famille bamona bango lokola bazoba batanga te babima babolole mais lelo nzambe asala lipa ebima ozo comprendre nga très bien ezoyava nakutaki koloba ntango tuna makambo ya libala mobali ayebi kozwa mwasi en charge soki aza na kopa asalaka na Congo toyebi kosala te me tozotya bazemi landanga bien nateyaka bato aleluya te nafungolaka verité ya vie okokuta nango ti liwa lelo tosala bakamarade so tokabwaniki camarade esili me vie ezokontinue soki ngai nayo tobayaki kotia elongi na moi po tozwa 100 francs tokomema vie place nini ekopesa biso kimia vie eza échange
sacrifier yo mon frère na lobaka comme clair na tambola na ba compagnie pour na kotelungi na soni na mema ki porteur nzamba timbela muto kende banzela mai famille de ramuto azwilipa soko za na mbongo te famille robeto kara quelque soit boza yana le ko cholama to na ba no clair oyana ba avzar te ozana moi so tchaze mami make na famille moi ça ko kimonoki po ko mona ndeba bimso so ba na famille ko sambwa kini misale pia batu boyete mboka mokote na monde bakabelo musalo ka document yonde sacrifier yo okotelongi na moyo ya na sachet moi ça mona mobala malo ya malunga okoyi ko bana na alliance te me bana babengi papa solo pour fouter na ndaku tiliwa so so comprendre nga ya mo problème nanga na bima mabe pa pasteur misusu pona fungula ka polele ngana lo baka vie za classité classe ça na batu yela vie pour simba zala ku courage lelo matangi partout toi ne bemba wat la ninga très bien l'équipe moi na penda propre coup akufi mais pourquoi na sauter ya na benga mela oyo comment ko boya musolo zo sala na to so comprendre yango moni faut comprendre na vie eza au moni David landanga bien David azaka na mwana alela ka makasa ko taka ba jeune tango mwana kufi ba bani lokola mwana kufi seka komiboma mbala moko sukola la tibia sengi biloko bakamwa tala bible pourquoi sokoli to sala ki para makasi lokola kei na se décharger na komika calme ba wai to lela ka na souci mais nzela biso to kolanda li papa ko malobi fo ke lango lelo mon frère appelle ce conseil comme ma vie nazar to kabela o batu mozelo ko engagement place mabale koi basi bakimi mibali na bolingo te alingi na yo mekolia mabe comment ko kanga mose bata notage même itaba bale sa na 0 heure mon frère et là somo te so bando comprendre makamna lobaka bo kende église na ko prier alléluia te nzambe batambola kana na kitunga te nzambe batambola kana na motema nzoto nde bimisa luka musalo ko pia olipo ko bombolo lobi soko liete ko komisa olobi ndenge nini comment passer ko bisanga ke na ko bonga sambu na za na métier ya bisa mutu ke moye bimaka ti pokwa ko tsanzo na musalo ko koka koyoka soni te na vie lukelo olipo ko pesa raison na bana eloko ezangi mateya mo fa na bano clair mutu to azaka na parcours ya pasi makambe changer na yo moko ko lingaka te mutu pesa conseil na place yo moko ko salela yo ba pesa conseil na mutu mususu kolonga izanga nana ko linganga ko lekanga azati kolonganga pasi na zo mona zote yanga comment na komina acha ko lukana kanyi maboko na tela bato bazo lukana tingame na peya mavwanga place bana na place batelengani kende na ba prince bana ba komi bazoba na balabala ba panga ba kufite papa incapable na maman. Mais pasteur John tout le belano to chrétien moi mki lelo to mona to ko banda banda lundi ti to komi lelo samedi au mona jeune akangisi mbongo moko le mususu azokanga mwa 1000 tia koma lelo samedi pa kende kana bara kende mona lobi na yote omoni ba tala ba jeune na Mobutu comment basaka na mayele mais sambongo basi ba pesa bango valeur comment na tango kabila na ba oyo to tangi mingi na ba français mais basi baso ko bomba matin liba les a calcul liba les a charge frère na pesa conseil linga mwasi na bana ko ba projet nyonso ko kolisa bango bien na ba no clair tala yokanga bien na mona mobile sala kate ma bomba mwasi ti liwa sa famille aidé na mona mobile sala kasaka na mbongo mais libala matata abala mazana makama mabe akopesa mwasi $10 libanda mena $80 minerva rabana futa ko bata mais aso futa basi libanda banyongo minene bazana kisasa tala mususu alata alliance banda alata alliance comme ça mwasi zo bakanga na ndako bimaka te tala libala mutu musu yaka to fanda comment mobile pia ka so tia mwasi à l'aise ko lika mwasi atanga na mobile atanga libala mabe to quand ça so sombeli mwasi jeep ndazu kimia basi bele bana ba jeep na mabala mais bazama à l'aise pour ba mona mobilité fait mobile ko mema mwasi amoni ne bambandebe e bele alata alliance mekinduma mobile et si la te les ana Congo tala mama nazolo ba noir sur blanc mon frère nazo pesa conseil o lingo resi na vie kanga matoi okokuta na licho sans licho valeur nous ate ko ya lokwa bébé nzela vie faut ça l'échange 1 bimisa o na moy lukela yo pimela yo po bombela yo o comprendre nga na bimisinga na moy sana yo kasoni na kota place na kola te nazo tela souci à vie nanga okoya na famille bato mbongo me baboyi ko aider yo nzambe nda chona makila mabe faut ta famille ta mfutema te ozana nzela o nzambe ko tinda bato ba aider yo te mokoyo na famille bato mbongo bako bonga fa yo akotiko tanga te ozama ele te pa monozo zoba nzoka na suka bombelo makamalamu so ko comprendre ba kalki na pesa akabeli masiki ndumba banda bo mwana sa yeba aboti bana misa tu tata o batanga ba moni pa pamba mena suka ko bala mobala malonga ko leka bino to cha alliance ba nyongo nyoso mtazo futra bino mwasi ya ndumba. En tout cas, Ezoya. Nazolo belayo noir sur blanc. Yango moni mateya eza nini. Mateya eza base ya kopesa mutu raison.
matière eza lokola classe oboyi kotango bimi le chèque otango zu le premier salelaka matière na pratique koleka ko prier mingi nani bandalo le salema bakitira biloko na nzambe pas salisha na 4 jours akuti mbimbi na mesa na habite so comprendre ezoya ndeko wa koyokanga nazalaka clair na boya bakotsa ona conflit na nzambe po mutazo peso pe manza nzambe ba pasteur ya lelo bazota l'intérêt ba poche na bango koleka bato bazo sambela comment pasteur azo pesa confiance na bato mbongo koleka bandima banda na bango zanga mbongo na église matanga no bakoya te ato za doyen tikala kuna sala jeune yo moko pesa ka mbongo ata ba moni ndaku te mko sana problème ba ko tondo na ndaku disi ba jeune bisika nyo mutambongo yo begisa lelo pasteur John bilora mutuya na lobaka pete esengo nangeza muto kuti na mukilitika oyaki na ete tika so moni mabe conseiller so ka boy fanda nyen banzela muso moni na batu ya mabe nzoka nzela recite lobi nzamba yaka na batu na nzela désordre mokili yaka na batu na nzela kotanga banda bomwana po babetelo maboko ministre ye mais na nzela nzamba koyo na nzela soni olala na balitoko balati bilamba batikeli yo oko vivre na famille lokwa boy so avoli a 14 okende bitinde ebele yokanga wana banzela nzambe siko batu mingi bachola batu abongo nzoka na suka bakoma prise comment mutazana mbongo malonga take bangola voyage papa koma lelo poto yo zana bambongo tini mwana poto me ba refoulé noki azote o challenge Fabrice Ngomo zoyoka yango na loba libala ve simba kotala ba million te kowela kosala mariage te sa bomba provision libala comment kosala libala ba betele maboko maboke foutre la 3 mois libala ko et baby est-ce que moi c'est relié alliance pour honorer ventre famille ça kana matoyi te ba finga o bala te me kolisa bana na mwasi bien bokobala na tena kimukolo libala sila kate bolingo ne motema Congo bokomisa nyoso bomona na baninga bolata même gardien ya ponaka minduki tika boy n'habite ça qu'on comprend ezoya pourquoi na coup franc gardien tchaka ba défenseur ba kale po munduki comme pete yo so pense ba défenseur robeta changi ba yamba charge ya vitre kwa koli et quoi ça on comprend nga ezoya n'habite ça qu'on comprend ezoya vraiment deko nazolo ba makambo simple na vie simplifier ka vie ko pesa ka yo kakate po muta ko lingo ko leka yo moko azate tambola ka ne kenge o mato kitanzela so ko kendo kuta na licho mutu moko ta ko betelo maboko kolo mukila sala biso balinga ndambu bongo yo problème na yo chelo ngina moi sans frère wapi soko tali ba famille ko ndokotala ka bango ko bimazoba famille ba ko kabelo tike ba liesi yo ba ketiko na re tangu ba ko zonga batuni kaka wana nani yako tala yo ba kende ko nanga mama ngana zakabi yamba akocho na konta batabise bisenga Dego, n'habite ça na lobani. Ezoya. Yango moninga. Na comprena vie. Ti na za kwa batu nyonso. So na zo kufa te nzamba ebinga. Bose kanga bose kate mutu mtazaka na periode na ye. O sambela te tant que oza kela monza ya nzambe. Longwa na mateya o ba mona ka faute saba ba likambu. Ba pasteur ba kosela bandi mebele mababeli kola li papa. Triko elemba o eza mfutema. Comment bo mona ka mabebo bikisaka te. Alors le que mutakanga tata mwasi pa cha famille rando mais babiki ça babiki sakate OK on na bible yesu ate ya chana ni rando ndumba ya kaisa tune pesa zaki malasi avec azane cher ki mombongo na sala ngane memi malasi tawa nga pexete jambo menga moi ça libala na malasi nda libala ko tarando na mobile comme pesi yesu siki bozaka bambanda makambo somo oki makambo na loba ezoya so comprendre nga ezoya yango moni soko moni une église pasteur azolinga mingi batu basambelaka bien et comment kinzonzi vraie église pasteur famba batalibanda comment docteur so pona ba maladie soko biko traiter te hôpital ça mabe begisa lelo nete so na bi mabe vraie église yamba mutakoti na kwiti te a changer tika masanga yamba mutaine a chaîne na mimini yo te a changer tika ki chaîne comment ba pasteur lelo bo mona mabe bandimi bozo chola ko or mondimi azalo kwa mutebi nzambe frère soko zo teya oza pasteur oza kwa soda ayebi loi koleka civil keba na pasteur critique bandimi faux motei pasteur nga o bebi so bebi sa te tant que mukileza yaka ba piaka faute ne bembe ozo tala za berer nana kitalo la sambela sa pengwa biso tu to na kopengwa ateya bina mabe we mamna lo baga soko yini na zaka noir sur blanc na yina mutamukilo pese faute na makambetali yo yebite asaka soulara langwa na sengo kotaka ndaka na lunda bayiba imbo soka vandi calme robela fait pas femme la 3 bouteilles bossa na kuita nimba mala tala soulara batama na seyoma
nakosi te zoya voilà ba tout bien fiyo penda bo mili bala mutambongo azane na mbongo maza aventurier na linga mobala piaka wa kozala lesa chenga kimia mabala babole beba wapi mwana ninya mobola benga papa ko mususu po papa leka piaka abaka papa bicho ye kozaka papa ezokota vraiment ezokota yango mena odi bino o pete keba na mutoko peso foti na makambo yebite mutuna muta ciment terim na ye omona kate makama malamu ya kana mabe tala bakame masanga bakame masanga loko babike toko lango ezaka sika tala bakame ya na fufu na libongo ezaka ya kobeba beba kome loko ezwa na fufu botiki ya kobeba milinga o ezwa na masanga bosombela ngo bakame ya sika nzela li fait le tonde esengo nzela ko bonge tonda kaka soko tali ka bakame masanga ndenge memaka kwiti meza ya sika soko tali bakame ya na badi meza ko beba beba na libongo seke nzela ko bongeza kaka ndima fulo bima na 100 francs ki ole kanzela propose kana humiliation so yokinga ezokota vraiment pasteur John wa yoki ayoki kama na pona nzela ko cholama ça li chose résultat zate église ekosi bino ba memi bino kwa ba bébé nzambe ebisinga 2023 za ya yo zemba ngolo kebwe zarema wana makamba promesse actualité za tongo tipoko munini nini soko lukaka te okomona kisasa mingai okosenga fait du monde ça au prier est-ce qu'on comprend très bien ezokota yango moni mon frère Nzo Psayo vio to ça ma balle ezokufa bo pesa basi fotité mi bala be compétent batondi kisasa belé bo profitera na point faible basi tant basi darabino bo tsebana ko mona zoba na zoba no polele okotia mobile itoyi propre era comme na zemba ndola na bima asengo ka secret nini ko za mama teka fufu mama chainga fufu toyo mama chainga zemi toyo na zolo bana yo kendana ba quartier mona busuba frère moi si na pesa ke fotité po biso ne to lingaka basi to yaka na berer moi si avale mba yo fatala ba critère mike ce qui basi balanda mibai na mbongo ne ba pona mibala mitu ko bacha matoi comment moi si andimi ona pia ka pesi nzoto c'est ka za na confiance yonde na kati ya libala ko moni mutaka na mingo moni epa pamba ko gangira ko ka chauffeur na volant eza somo donc on a bana polele ezoya soko ndiminga bien obala ete yaka to fanda baleki na eba yeso ki bazongo zo silika na ningaka ba yawa te est-ce quoi qui na nzete jamais boko discuter na moi so finga na mama bota yo ramela ta secret na yo te ozali ba betende ndenge nini moi ça ya ofele baninga bazo kangela ba mapango yo zonga ofele discussion ngana zo kotsa mama botanga est-ce que nzamba ko pambola liboto ata yo kite nzamba yo mibali mbele fo bozali dike na zo pesa bino ba sérieux problème bali ozo mona batuti mobile na moto atiki bana 4 yo ki mawelonga ba jeune makamba sana ngo ya kati koko mais pasteur au moins mobile mususu au moins azobeta moi si na nzela pour moi ça makambu tozolo ba yango wana bibeta beta oyo tala ndoko sona bano makambu yo kaka nazobi mama be pa ba pasteur ebele pour nazo livrer vérité problème na ngeza ngana mona ka focha mutute na mona ka ndeto bongisa bampano makambu izana ngamo ko na bimana yoma soko talinga na tangate na bango polele na kola kwata na koma ina jimo batutu ba moni ba kanchoko esili na tambola waya na sala ba ki porteur soko mona batu balika na mitu ko ba folola mais par la grâce na mbamba nzamba sala zoba zate otango tangate ozana eloko moko bomba tshela ngo esprit o mona lipe ko bima nzamba va pambola yo ndira a comme ça mutu ko soda soko kena guerre avant que de guerre faut nyoka man entraînement pour la ma ennemi te olali 4 jours mokate asimbiso 4000 francs eloko liboso mando senga bière au contenant nzoto tenenge utaki na makama bundi ekiti yelanga bière nzamba zotala mutu ko bongisa tikala wana okokola na jime mbongo pose ngo lokola mwana ya 8 ans nzamba tala ka sagesse pecho aza courageux comment na vie a passé comme gobula comment pecho na vie a tiem na mai comment batu ba lingala bien te simba na Congo ko leka biso to bi lingala malamu to lingi via minene na lolendo yango to kweya olingi o réussir tshelo ngina salité ba se ka couper ba se ka lipapa mais mbongo ya kino lingala ta propre na bilamba ko senga basi ba mono kwa champion maloba sukali mesa lipa azokola ka boy ko kitika pays na bayaya mais courage atala ka famille atala ka pays te atala ka za wapite courage atala ka tongo bimisini nini aboya ka mvula poso ko mvula beti journée be e baby kota ko bima kota ko zonga sans fin na poche aye ba français toté est-ce que nani bolola nginde ba pimela so manda ko pa bi français te na tuniyo bololeni yatanga te ba pimela lopango soko za na mbongo prêtre yo baba kutu ba wolele na batu ba yoka bongo biso toloba na zo belo makamba mike au 2023 aussi là côté la pays te ba tumba pays ba kwesa Congo taliote tala kanengo komi tongo nzamba poni yo
atiki bata ba million ba projet na cercueil puis ake Ernest Inga ozocha pays kaka a commission le lo soko talio moko le ravolala nazo sa penzani nini faute na ote uza soko mono za joueur bazo wololo na stade coach abimisi ote soko so beta malamu koni goyo yangani nazo pete conseil ya na lenga kate yebisaka madame landanga to koma na rond point mabala mingi bandana mapapa ekenda ba litoko ibara fele kwa championnat tibo koma na finale pe bobeti tol ibara les avait preuve lingaka mwasi oyo alingio na place et puis vraiment si okela mbonga mobali mao mobala malonga betela mwasi masolo oyo zana ya piaka na kozwa keba na mobali na piaka maluba malamu soka zimbongo a changer ko ya retard ko lango lobaka ba melisinga komanda ko bana fièvre la kaka na kwiti senga muninga mbongo teka ko yakana bakwiti mwasi soka tali 1 mois 2 mois 3 mois tiko simanzela akimi o lupanga fanda ba kotie diabo atali comportement baninga bazanga mbongo neti yo me bazana organisation yo soka mikemo lingilo yenge ko leka ndako tikana kende nazo tia bino facile l'église belé mais mibino na lokuta na lobakande solo na ko tigala ko tia mutite ke ba bloka yo ponga moko tina kola na mona mfutema te na ko bambelo ina nini ngala mona mfutema wapi o ba bloka yo rien ba bloka mutute ndoko na pesa conseil sérieux ezoya ko yoka ka batute yoka nde yo même mama bota yo ozanda mbelongi na yo nyosa ko loba yoka musuko yoka te na yoka kyo tango katia inga prince na komi na jo soki na ke ko pesa yanga moko yana ba mama misi soko ki toli na yo komi bébé tina 40 ans boya nda kukenda akenzela mai zonga na chandu toko teki mwana nga courage oro sinyaki balinière ça oyeba na nange challenger habite ce que je comprends ezokota ba yango mon pona ko chiter vous comprenez nga très bien mon frère basi nezo pesa conseil aussi mobala manœuvre netinga zo amesa cha na porte nazo ba no clair ezami bali musuba ko kaka sentiment mbongo te mapamboli mingi ezangi bato eza satate nzamba azotala degré makanisi mobali moko soka zuka 200 azotia famille mal à l'aise nzamba azotala soka sana ba $30 20 amemaka moi si via bien soka zuka ba 150 moi ça comme ennemi ko ya retard ko gangela bato batalopango ayebite ko sombela ba masanga mettons moi ça tikala kana nzala batka lopango sombela masanga bacholela kaeba bana mobali azoba ngana ko kaboyete bakokaka soko za na charge soko za célibataire salo yo lingi célibataire azongala landa batuna kete poza yimoko mama bana papa bana toleki na cravate moi ça que deux fois mobali pia ka valeur na maye wo so ko comprendre yomoni li bala malunga et ça moi si santé mais na kicha ibonga mami ki ça ka santé maloba mobala loba nanga ko tali to ko lala ka te so ka lobenga malobe ko makwanda ko comme éponge toleka ndunda sa musulman ndenga beta ngamba tapona le bonga na kwa so yoka maka en tout cas bozana ndako kiti kwala mais soki mwana leki mbango na kati mama yango atriko yo poni mwana longola ka triko kwa melaka kwa kia nzoka nde poto mu ya mungwa epesa pe makasi azo peso ba privilège ya Congo yo zolela lelo zo cede ya o mboka kwa tati o mwana libanki ya bela beteli furumili solo bango tu banya mutu na mikumba na tokutana matiti na zamba kote maladi mutu secret na ye yo yozo beta kwa kanga kala zamba en tout cas pasteur John tokomo comme vraiment na suka émission na biso mot de la fin pona ba oya yo na mot de la fin ezaboy na lingaka bino makasi mateya o na terre depuis na bandaka na bisi boyebi o fo mateya lelo na ba passer ba koma ko yiba mateya po bateya na zaka noir sur blanc na yina muto aye mukili okotsa ye diabo valeur kuka na yina muto vine soki na manka opese ba faute so banzela na ye na yina azala mwasi aboti mwana tata tika ye ya yo nini ndio na bana polele na moni ba mateya na bino botia kawa pourquoi mutambongo bokanga na lisuma te ka babola yo mona mutambongo bakwese likam même miracle batu bakwaka kaka babola au moins mutambongo passage je sais yo le kande boy zande ya babola réservé biso babola oh na olo bana yo kende l'église passer la tabwa ki veste wazaka na mbongo eleka ke pete yo kutakamaka o likambuni nini metala biso na okay wapi makambo ezawa la muka tongo mona minga ya Congo comme le roi biloko moko eleka mungo za pena luka ko tia te fombe saka fufu ola pemel ki soko dundi chamu no loko meli Congo bololo comment atem tutuna tonga vabi melonge beba ko ndira ke mona mingai nzela na zokende
Ondro meli ngai. Nana seka vabima na tongo na mboko. Na tuni yo nana seka na tongo vabima. Ngambo kutuko. Ya na zobetela yo. Ngana tambola ne bande na lamki na tongo be na chanzemba nzambe sa batu bayeba. Na bandika ka nzemba mawe bende akolo kotata mbongo. Talatina ngana landaka kolo Yesu. Misuka na se na kwesi 1000 francs. So na tambola ti sam na bani nzambe na mbele o minga ta 500 na monite. O ko sambela intérêt. Kaya tala. Naze. Tala oseki. Tala. Pasteur John Zonga no ko ta frère Nzembu ya. Na olobela yo. Métédo tala tina ngana landaka kolo Yesu mutu na se kaka. Ndeko na oloba non noir sur blanc. Vie eza passe. Passe à vie le ki fimbu. Douleur à vie ko betela ka batute ko bima ridicule. Na ozongela. Tambola na ngona moteme swayo. Tambola na kanda ville kwa soki ba futili kele mbate na kozwari kimia te. Soko yoke liyo mawa okolela na Congo. Lingo tala. Omindeza ko yoke ko bimisa kwa bebete. Moya makasi batu babatami yo bima kende. Ko pianga raison. Nde vie passe ça. Mutu moko ta ya na mbongo na mukili. Tokufa totika kanyoso. Tala liwa. Asomba banda so akati motema bay na yena mobola valeur mo. Balwele bino so basai de fête. Banda ko somba ki 30 komi abatu misu. Yo moko landi babola si metiar matiche so kola mutu kokata azate. Patron a mobola a ona mukili mebo kutane ça te parle ka ba voyage mingi. Koma kolombonga sama banda ku 30 bakundia na simanda ku moko te apila ki biso na mukili. So zenka na calcul que tout est vanité. Ce qui ça vient na place kokuka. Na force akate. Na kenda place na okuka. Oye monani yanga. Soko sekinga merci. Na bima na $20. So na zana mwasi na bana na pesi bango ordre. Obimalikuwa na $300 na poche. Mabe ya mibala zana $10. Zolula $50. Okobela AVC. Na senga mukilite bachanga kucha. Ona kokoka oyanga. Mobola nini kotali felo pona piaka. Ko tali felo na izama kama kosa ya kosambela. O na viku tu babola ba umela koleka ba patron. Me bazanga bomengo. Patron ne bela mbonga kufina 55. Papa mobola piaka ba seka ino na 7 ati lelo mbamba. Na so pesa ba conseil. Visoko lingo resir monaka suke za pamba na memanga place na okoma. Okozala l'aise, okozala ni jalo abatu. Okotala place li pesa. Okoforsa ka pété. Soko okyo bima usite fanda. Kolala kande 100 000 francs te okubanda kubetaka misu pale pona kusenga mabe linga e konzo nzamba talaka na 4 000 personnes 5 000 kuna batindi yango de bière yo garçon 30 5 000 otala tipo ko sana ngo nini soka telo memi yango penda les lo kwa prolongation akomi maeli okokama le bitango bima pa $10 na ko kusote yo le lipiaka titonga peso $5 aussi d'ici ozwaka mbongo mocholaka ora fo matana afoko mana $100 fo bana $10 yo so dit $5 faux lar moi bombe ça te fait vie et vide on s'appelle ndeko peso du coup to kozwela wapi to tika fina retard biso moko pecha uti mboka ito sekena lingale tenga matelema na rabis mo esile la relo kwa muyibi pona ba kole ba mame utaka na 207 memaka tala e 3 mois somba moto akoma kobula yo tika na français na kozela petit le loka wana pecha ke bala bengi bino ba ya quartier boya fête ayebi lingala te masali makamkoleka mutu ayebi lingala zonga mutu zamba pambo. Et merci aussi à tout le monde, surtout Balandi Bissona Koba Plus. Et merci vraiment à tout le monde aussi. Et merci à Fabrice Ngoma, merci à Jojo Salazar, merci aussi à Boteko, merci aussi à Clarisse Londa qui est là. Et merci à tout le monde qui a abonné, surtout à Koba Plus, tous les labino fort, très 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 fort, vraiment gros bisous Nabino. Et merci à la prochaine numéro, bye. Yeah.